lelo toye lisusu kandenge toyaka na makambo bandeko na ngai. Mituna eza tellement ebele ya batu balingaka bayeba, surtout le pourquoi mama na biso na kombo na ya Anne Kepes. Kepes mama na biso oya yembaka. Tobengaka ye mingi mama Matondo. Ye penza zalaka Matondo yemba Matondo Matondo yemba Matondo ebele abatu batunaka mituna mama oyo pourquoi azalaka lisusu active te na groupe ya Gaël, pourquoi a décidé na ye kolongwa na groupe ya Gaël. Ebele abatu ba mitunaka kande na lobaka dans la vie eza na batu bazana makambo mosusu bazalaka nde na temps ya koya kolobango te, yango esalaka ke batu mosusu ba préféraka na bango bamivandela na kwa na bango moko boye. Batu mosusu donc bazanga kata ya koloba alobi na oloba na ngate evanda ka ndengisa. Donc eza mwa bongo lelo oyo chez Étoile Nines TV bandeko nanga toye kopesa bino ba makambu nyonso o bolingaka boyeba sur la vie ya la servante de Dieu na kombo ya mama Anne Kepes. Mwasi ya papa Olivier bandeko nanga lelo o makambo eye kandenge tolukila bino ba information kandenge tomimela bino ba information bandeko nanga histoire na ye eza mwa pasi ezo sala mwa pasi, mais je suis sûre et certaine que la plupart des gens, la plupart des personnes toko comprendre la situation na ye pe toko tia eka na ba bondeli na système moko ya bien. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Nines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino la servante de Dieu, mama na biso miyembi penza ya tongo na kombo ya mama Anne Kepes. La famille, quand ndenge na uti koloba na ebandeli, lelo oyo aye ko briser moi silence na ye, yale pourquoi azalaka lisusu il y a le pourquoi alongwa na groupe ya Gaël Musique. La famille, avant to kota kuna ekozala malamu mingi na ya ko sensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to sala ka émission bato sika pe bakotaka yango na ye ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba toli pas possible, chaîne moko ya ba information somme. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka kande na betaka masolo ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu na système a bien talela PR. Soke monike non, ezanango tongo, Étoile Nines TV a osenga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Soke monike non, ezanango pokwa, en tout cas na osenga kota olia soupe na yo. Soki pe omonike non eza midi, en tout cas na kitoko to na pete nyonso na osenga na yo kota olia repas préféré na yo na système moko kaka ya oyo tolobelaka chaque jour, système moko kaka ya oyo tobetaka na biso masolo chaque jour na système kaka ya kitoko mingi makasi. Bande konanga kande lelo na lobi na memela bino mama na biso na kombo ya mama Anne Kepes. Aujourd'hui
fondatrice ya groupe Eliane Music. Eliane Music bande konanga ebele ya batu deja tomoni ndenge ezo kende kitoko, ndenge ezo volue lelo oyo kitoko, ndenge pe makambo ezo kende kitoko, la famille ezo kende neti kaka groupe Gaël e bandaki neti neti ya solo neti ya solo te, mais lelo oyo to mona changement chaque jour, évolution surtout chaque jour na groupe Eliane Music na système moko ya bien. Voilà, ebele ya batu ba mituna ka mituna. Pourquoi maman na biso Anne Kepes azalaka lisusu te? Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na makambo ya kilikili, Gavker aye penza na makambo boko ya bien, Gavker aye penza na kitoko nyonso. La famille na Gavker bika na yo libela na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Selon ba explication bandeko nanga ya mama na biso Anne Kepes. Mama na biso ye depuis liwa ya papa na biso Alain Moloto. Ebele ya batuto yebi liwa ya papa Alain Moloto. Liwa na ye ezalaki na 2013. Nde papa Alain Moloto ayaki kokufa. Après ka liwa, en tout cas pour na mama Anne, ye abandaki lisusu ko se sentir bien te ya ko continuer na groupe ya Alain ya Gaël Music. Abando se sentir bien te. Pona ye abando loba mukolo groupe akufi sikoyo to continuer lisusu ko sala nini kuna. Alors yeki ko sala que ba pasteur ba papa mosusu bana nzambe ba ancien bayaki pona ko soutenir groupe Gaël. Tango bayaki na ba mibeko ya sika bino moko boyebi soki fondateur to visionnaire ya groupe azali susuté akufi batu bayaka toujours na ba stratégie moko ya sika mibeko ya sika pour que musala et continuer. Pona mama na biso Anne ye alingaki na yete alobaki moyen à continuer lisusu na groupe wana ezate. C'est ainsi que tango batu sika bayaki ba ancien ba pasteur mosusu ba homme sage tango bayaki ba proposaki. C'est ainsi que mobali na ye na kombo ya papa Olivier ayaki pe ko solliciter ye ko solola na ye ko yebisa ye que non eza msala nzambe continuer yango wana nyonso kaka pona mémoire ya papa Alain Moloto. Bon, au début ezalaki facilité abando lingana été jusqu'à ce que azwaki conviction à lobi OK ça va comme ça na kota na zongela musala na bando sala. C'est ainsi que ayaki kokota kutu
bato ebele, si je ne me trompe pas plutôt, bato ebele bamonaki na concert na bango o babetaki to banzembo oyo bimaki ya sanjola. Ba sanjola wana na ba année ya 2014, 2015 na 2016. Sanjola wana a participaki d'ailleurs a animaki kuna makasi. Alors après kaka ba concert wana banzembo wana kobima, mama na biso ayaki koma na ba moment moko difficile. Dans na sens que na kaka ya délai kaka ya 3 ans ya pamba, mama na biso abotaki bana mibale. Bana ngo wana abotaki bango na nzela ya césarienne. Alors eyaki kosala kino ezalaki facile ata moke te. Bino moko boyebi oiza na mwana nanu moke, soki mwana 2 ans, mwana 2 ans wana oye kobotela ye lisusu mwana mosusu epi oye kobotela ye na nzela nini ya césarienne. Ebele ya bato bandeko nanga ezalaka mwa makasi. Yango eyaki kosala kino akomaki irrégulière to azalaki mwa absente ya makasi na groupe ya Gaël. Ebele ya bato bayebaki makambo wana te. Ebele ya bato babandaki ka koloba ka ndenge biso ba Congolais to misana na biso biloba loba. Lobaki na bango, mais ye kote na ye abandaki komema penza ba moment moko difficile na niveau moko pas possible. Alors ebele ya bato bayebi bandeko nanga na 2014 wana tozonga nanu mwa muke na 2014 mama na biso na kombo ya Anne Kepes. 2014 après kaka prestation ya nzembo ya matondo kaka na album ya Sanjola na 2014 tango ayaki kaka ko prester eyaki kosala kino après kaka ko prester na ye wana koyemba oya yemba ki nzembo ya matondo. Ebele ya bato soki ba remarka na batan wana asalaki 3 semaines kaka après kobota akendaki ko prester. Mais après ka ko prester wana bandeko nanga akotaki na ba moment moko difficile concernant nzoto na ye. Abelaki penza makasi otolobaka penza kobela pona ye abando mona liwa 6 mois mobimba na 2016. Ezalaki mwa pasi mwa pasi penza na 2000 wana ezalaki na 2014 nde aleka penza na ba moment moko difficile concernant santé na ye. Et puis tango toye kokoma lisusu na 2016 wana tomonaki lisusu Sanjola mosusu ebimaki banzembo ya Sanjola ebimaki bandeko nanga na 2016 ebele ya bato basepelaki. Après kaka banzembo wana kobima mama na biso na kombo ya Anne Kepes abelaki lisusu. Après kobela eza batan oyo abotaki mwana na ye ya mibale. Donc bana oyo abotaki mibale na ekarka ya 3 ans. Donc na tan wana ayaki lisusu kobela penza makasi. Ye moko kutu abandaki lisusu kobandela liwa pona ye abando kanisa peut-être eza suka na lingi na kufa. Mais Dieu est tellement merveilleux. Et yaki kokoma lisusu après kobela na ye abiki mwana na ye sikoyo oyo abotaki na 2e césarienne. Ye pe abelaki makasi mwana wana. Abelaki penza bandeko nanga na niveau moko pas possible. Pona mama na biso na ye kote na ye abando kanisa keno c'est fini mwana nanga azokufa. Mais comme Nzambe atikali ka Nzambe yango yaki kosala kino ti lelo mwana na ye aza toujours et encore en vie bandeko nanga na ndenge moko ya kitoko mingi makasi. Tango kaka baye ko surmonter ba moment wana to ba étape wana ya ye moko kobela na mwana na ye kobela eyaki kosala ke concert moko esalama groupe Gaël esalaki concert na bango. Il fallait koyemba mama na biso pe akendaki ko participer. Ye kutu a participaki na nzembo ya matondo na Sanjola wana lisusu. A participaki ebele ya bato, je suis sûr que ba se rappela
ayembaki sanjola asalaki baanimation na ye kuna na ndenge moko ya bien. Donc mpona ye koyemba oyo akendaki koyemba na 2017 oyo aparticipaki na concert wana ezalaki penza ya suka mpona ye alobaki keno akozongela lisusu groupe Gaël te, alingaki ase focaliser bandeko nanga na groupe na bango Eliane Music lelo oyo baza déjà na 160 musiciens. Existence na bango eza déjà 14 ans d'existence. Wana nde musala akomi kosala pour le moment. Selon mama na biso alobi ke ba makambo eza ebele akoloba, eza penza ebele ba témoignage eza penza ebele, mais akoyaka lisusu pona kobeta ba témoignage wana na ndenge moko ya bien. Bande konanga lelo na memeli bino oyo, na memeli bino makambo ya mama na biso Anne Kepes, parce que ebele ya bato babandaki kotuna quand ndenge boyebi biso tozalaka ba intermédiaire toyaka toujours soki ya koloba eza toye koloba soki pe ya koloba eza te toyaka koloba te oyo esali keno lelo toya koloba parce que ebele ya bato babandaki kotuna. Je m'excuse, ebele ya bato babandaki koyeba te nini esali keno mama na biso alongwa na groupe ya Gaël, nini esali ke azomona na kalisusu te na groupe ya Gaël. Toyebi ke groupe ya Gaël ti lelo ezalaka toujours bato bayembaka bato basalaka ba répétition, mais ebele ya bato balongwa ebele ya bato ba préféra na bango bakendo sala musala ya nzambe na bacoin na bango. Eza na bato mosusu neti ba pasteur Atoms, mama Nadege baza na bango kaka, bien que bayembaka banzembo na bango moko ba se produiraka, mais groupe wana ya Gaël Music eza selon ba source mosusu. Quand ndenge tomonaki kokufa ya papa na biso Gaël, tomonaki ndeko na biso seki encore son nom na bosani mwa kombo na ye ayembaki na nzembo banzembo oyo ebimaki banzembo ya divine d'amour banzembo wana. Je suis sûr que ebele ya bato base rappela mama na biso wana ye pe akufaki na kobota na temps wana ezalaki à l'écart presque après kokufa ya papa Alain 6 mois après ndeko na biso wana akufaki. Avant kutu baliwa ekota na groupe Gaël bakendaki koyemba na Kisangani, bakendaki kobeta kuna ba concert na bango na kozonga na bango basalaki accident ya makasi. Na accident wana mutu oyo azwaki ba pota penza ya makasi ezalaki mama na biso Anne Kepes ye penza. Donc ezalaki situation na ye ezalaki bien te kutu la plupart de gens babando lobakeno peut-être akokufa, mais nzambe abikisa ye. Kokota pe na mozindo selon analyse na biso kokota na mozindo ya makambo o mama na biso Anne auti koloba, c'est comme si pona ye amonike na groupe Gaël bitumba eza mwa ebele bazo bundisaka bango makasi, yango a préféré na ye asala musala na ya nzambe na côté mosusu to afongola na ye orchestre na ye a continuer toujours kosala musala nzambe. Parce que déjà na groupe Gaël quand ndenge bomonaki ba poison kilikili ba accident eke zongi baliwa ezokota makambo ya makasi ezalaki mwa ebele ata après kokufa papa Alain. Donc ya ebele ezalaki kaka na groupe wana. Bandeko nanga toza bato kande na lobaka nanga chaque jour, c'est vrai to sambelaka to jenaka nzambe alobelaka biso, mais ezalaka na ba situation mosusu soki omoni ça ne va pas to omoni na côté moko boye motema na yo eza lisusu convaincu te, eza na bablo mosusu la famille baforsaka lisusu te parce que okoya kokufa pamba ka boye okufi na yo okomi komituna si je savais nalingaki na sala boye te ekozala moi trop tard. Yango ezalaka toujours kitoko mingi soki ozomona biloko mosusu ezomarche te na vie omona moi clair bien te. En tout cas ezalaka malamu olongwa okende nanu bisika mosusu parce que kotala mama na biso mama Anne Kepes na ndenge azo évoluer na groupe na ye ya Eliane Music lelo 14 ans d'existence musala ezokende bien tomona orchestre na ye ndenge bazo évoluer
ezokende penza bien makasi toyebi ke place nyonso baza na nzambe bazalaka bitumba penza ya mike mike ezangaka te na bitumba minene ezangaka te mais soki bomoni bitumba penza ya makasi ka ndenge mama na biso alobi na 2014 alingaki akufa amonaki penza liwa toye kokota lisusu na 2016 liwa kote na ye liwa kote ya mwana na temps wana azalaki ka na groupe Kayel bandeko nanga donc pona ye selon ba explication anzo pesa c'est comme si na groupe Kayel amonaki mwa bitumba ezalaki mwa ebele yango aprefekaki na ye asalela nzambe na kote na ye. Grand merci na balandi nyonso ya Etoile Ines TV. Grand merci na ba o nyonso bazwaka ta na bango pona kolandaka biso. Grand merci bandeko na ngai de partout oyo batu nyonso batindelaka biso ba message ba oyo babengaka biso toye koyebisa bino ba matondo elobata ye mama na biso Anne Kepes muto matondo toye kopesa bino pe ba matondo yango toye ko profiter pona kopesa pe matondo na yemoko yemoko sponsor na biso officiel sponsor na biso oyo atikaka biso te sponsor na biso oyo azalaka toujours elongo na Etoile Ines TV toye kopesa plutôt ba matondo na yemoko Jésus-Christ de Nazareth na système moko ya kitoko mingi makasi. Bambote na yemoko Linda bukulu ya balinda mwasi nzambe bambote na biso na yemoko Madame Judith Diampoviza bambote na Madame Marie-Josée Chala bambote na yemoko Madame Vicky Mombonzo bambote kandenge ezalaka na yemoko Madame Céline Kabakaba bambote na nga na bamama na nga chérie wana na pesi bambote na mama Eugénie Zamanga bambote na mama Joséphine mama Tina mama Titi Samba na pesi bino bambote na pesi bambote na tonton héritier yola de partout oyo alandaka na ye Etoile Ines TV na ye kopesa bambote na système moko kaka ya kitoko. Voilà bandeko na ngai yango nalobaka toujours et encore dans la vie il faut kozalaka keba dans la vie il faut kozalaka très vigilant ce que moni ça ne va pas ata soki eza makambo nzambe mais omona clarté ezalaka toujours malamu mingi otalela bapa na yo otalela bisiko zokende otala nini olingi osala parce que batu mosusu bamikotisaka na bango non parce que eza makambo nzambe na kota mosusu batu mosusu bakufaka na bitumba oyo bango moko bayebi te bitumba baninga mosusu bango baye kokufela ngo vie mosusu etambolaka bongo yango soki omona clarté ozomona ça ne va pas bandeko nanga batikaka o changer nanu direction oluki nanu makambo mosusu ata soki eza makambo nzambe eza kutu lelo na ba église combien ya ba pasteur baboma bango na ba église combien ya ba pasteur bakufa na nzela ya poison combien ya ba pasteur bakufa na nzela ya bitumba alors soki omona makambo mosusu eosimba te en tant que mwana nzambe luka nanu bisika mosusu to luka nanu nzambe na profondeur nzambe a orienté yo nzambe a lakisa yo nzela mosusu. C'est vrai tant de personnes balobi oh place kutu batombola mama Anne oyo ezalaki na groupe Kayel normalement fallait kaka continuer quel que soit bitumba nzambe alingaki a batela ye bandeko nanga adage moko yebisaka biso l'homme prudent va le mal de loin wana eza adage yebisaka biso déjà aussi au comprendre la situation oyebi ke place oyo bitumba eza ya makasi o continuer ka kovanda bandeko nanga botika opesa nzambe ba misala tango nzambe alobelaka biso ayebaka ni pourquoi alobelaka biso ayebaka ni pourquoi alobelaka biso soki mama na motema na ye ayeki kozwa conviction que no place oyo bitumba eza ya makasi fona longwa eza nzambe. Dieu parle tantôt d'une façon tantôt d'une autre nzambe azalaka na bandenge na ya kolobela oyo biso bato ya mokili tokoki na biso ko comprendre te nzambe alobaka bongo alors ekozala toujours et encore malamu mingi bisika nyonso olingi onyata makolo bisika nyonso olingi otia makolo na yo tuna nanu nzambe bisika oyo eza bien to eza bien te
ezalaka bongo batiaka tiaka bitia tia. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.